Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Au moni Pierre Tombal, autre soumis les amarres. Batuna batu bazana modèle na choix na bango balingi za marbre. Muta ko sortir. Les amarres. Au tcha ba photo keneta yo mo na photo ba tcha les amarres. Ça dit ba Pierre Tombal na ni bandaki 1500 débattre. Comme pas le roi tomato sont pas deux. Le quoi mayonnaise aïe ben na bato na deux tout. C'est ça qui est tout bito nous sont ba Pierre Tombal. Tout débattre na bon tout débattre na bon tout souki na bon $700 pour tous à la claire. Les amarres souki na bon $700 pour tous à la claire. Les amarres. Tobita Pierre Tombal. Batsa kité. Batsete. Omar Achimbo. Analyse ça tia kité. Omar Achimbo. Analyse ça tia kité. Pierrot. Atsepete. Pierrot. Atsepete. Pierrot. Atsepete. Papa Ntsakala. Yikuta tsarana eta bo vera tsara ba cotisation. Papa Ntsakala. Yikuta tsarana eta bo vera tsara ba cotisation. Mais pour avant que tu s'appelles tomber à Libanda. Il faut la kisabango, photo. C'est bien la Pierre Tomba ya pamba pamba kutati. Là je te jure. Ba tuni biso na place auto sombaki ba bengi na muto na a confirmer bango. Métropole. Ils ont un droit au papier sur la traite métropole. Oui, puis non. 780 je pense. 780 ya wapina ibisakyo. Si tu regardes au basaki boso, tu regardes 700 comme je. Au bana biso. Tu ba basaki boso ya non, notre poste là, si je me trompe pas. Oh, Nzambe na makambo ce qui si je me trompe, Nzambe. Vous avez un papier en haut. On a réussi à métropole pour nous reposer. Pantalon pénal des jours que je pense que le Tchango déjà ça fait combien de temps si je me trompe pas, il y a Solange Mendondo, to futaki 597 dollars. Autre futaki toi les arabatounions sont même pris. Batunions sont en boulot yango coûte 500 bref yango ba facture 700 facture 700 bon on va dire un peu ça qui c'est na yebite na zaki télé ba to sala voilà tout à ce que 700 c'est quoi ba futa ba 700 ba zati métropole ara moko oh ouais métropole mi sa tu zarate la métropole moko mais ce que ba ba connaît ba bi ke ba bi ndeti Jean Bocheli ndeti ils mona na ya maman Mindodo Pierre Tombabi ils correspondent à nato ya maman Mindodo ça né na kata beaucoup Pierre Tomba le quoi ya ba bébé non eza Pierre Tomba oyo biso nyo stop mona teza kokete wa motali on a photo eza Pierre Tomba ekoki na place oyo batiaki ozomona ba Pierre Tomba eza marbre eza 40 kunote Yumuno 40 kuno so na ba kiza eza karo na ba comédien ba lo bon o ba sala polémique ba zalo ba sala polémique na ba wei ya luka o sala polémique na mo wei wa kufa o sala polémique na mo wei o ba saleli bandeko ba kufa o sala polémique na mo wei hein baleka ba finga biso to ami ba mbongo batu ba sali binini wana ba le sali yango ko ba mais déjà eloko alobaki ke basali yango po ba yiba mbongo c'est que bato basali Pierre Tomba la dadi ezaki na bénéfice mona kati comment yako silika na makasi bongo papa t'as eu l'on peut temps siliki na makasi mais vite de tout non s'il te plaît aussi papa mukolo lokola vina biso wana il fait Johnny Tsakala elongi mutakala aller la vie na fort na respect belé panaye mais tant ma silike biso bato ba organisateur en tout cas na regretta qui na mais vieux pourquoi zo luka polémique boye il fallait sangisa bana un bon papa c'est lui basala kama sala azala bongo parce que idée ya kusala ba Pierre Tomba le bandi na opele lote e bandi na Fatou Miracle muta banda idée ya kusala ba Pierre Tomba c'est Fatou Miracle alamuka na tomo lo biti il faut na salela être cher na ngamoko masirika Pierre Tombal parce que ça dit cher pour na ngai alamuka bengi ba comédie boya tout ça qui sambongo te ngamo na obimisa na somi Pierre Tombal na na futé bino ba transport aussi ici Bolier a payé le transport. Parce qu'on a dit Dadi Azaki Bomoko par rapport à quoi? Par rapport au Dadi de son vivant, Bisso Bomoko, tout ça la contribution qui est à son bénéfice Katamai. On dit Dadi dit Kambala Tangwa Kofi, Bomoko y a un stade de marché où on a désordre de salami. Battant ses athées. Bon, on va payer ça qui pourra lui battre pour tenter. Bomoko doit 10 attentes. C'était Bomoko. Bomoko de louer sur il va 10 attentes. C'est vraiment Mozoloba. Oui, vérité. Ok.
Bakoni na tiliki na ba polémique té. Vous avez bien ba Duche Kapanga. Ba tout on a bango bien. Duche Kapanga. Bango tout. Kazi buta comme. Duche Kapanga. Bon Duche Kapanga. Na boyo pesa ça dit que bien so na moni Duche Kapanga na mona maman fiston Baptiste Nzwiki. Mobala pembe. Deko mwasi pe ya mobali. Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un qui le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, kota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB, ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mupanzi Sango ya Solo. Merci na babonné tout au Balanda Biso à Nakati ya Congo Liziba TV, au Balanda émission na Biso, ba vérité, au Yambela Rabino, plus ba artiste, Nene ya Kati Yamboka, au se dit ba vérité, parce que ici ka vérité et ya Kolobamaka, ici ka ma important, au ya Kolobaka. Yango na pesi vraiment merci na Mokonzi Jésus-Christ, au Yatik Rangate, au ya pesa toujours pe ma pe kine ya koyeba kobondela etango nyonso pe merci déjà na bato tout o bazaki na mboka ya Turquie o basoki baki na bazaki na toujours dans les bons bazaki na pe bien na pesi bongo merci vraiment na mon beau frère Gaël Mobutu na pesi mbote motema ya Belinda Reine na pesi bango mbote bato tout fayi mobimba Déborah la patronne na pesi mbote bato tout on nga Kevin ne panda de quelque chose na pena dinga bino mingi beaucoup de jours kota la chaîne na biso beaucoup de jours pour s'abonner na kati ya Congo Liziba TV pe boy hésiter te ko partager émission open na pesi mbote toujours na grand job ina yoka na tala ke na miso na yoka pe na matoi Kabongo Kasongo il est tellement mignon il est tellement fantastique quand je le regarde quand je le vois Kabongo Kasongo mon joueur mon ndeko ya ndeko vraiment pe na bossa inte Jonathan Bolingi pangi ya ba Jonathan joueur moko boy makole cha boy tala niveau ako cha bizo kota net zo tranga l'état c'est pas donné à tout le monde pe na moni Yannick Pangi Bolingi depuis Dubaï na pesi mbote pe na moni Adamo Bolingi na pesi mbote depuis Turquie Christelle Bolingi famille Bolingi mingi na bingala bino to bana ba famille nga pe ba bon séjour na kati ya Turquie na Théo Bilele na pesi mbote bisiko zali bato bolinga Kevin Panda de Ketchunga pe na linga bino na zana lelo Christian Shoga oyo ça fait un temps tout mon année nga pe na zaki autant ya koya soutenir likambo ya Pierre Tombal oyo créé déjà ba polémique oh déjà parce que bana c'est ngana za hypocrite telo na yo tipona lo oh mabre oh caro oh boy on te ngalo a éclaircir biso ba vérité nini o esenga ki eloba yango linga beton na ça les biso boy maman atala kanga mami de moi maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour maman Nathalie maman moko bien yo rappel moi na ye et puis na c'était maman Zozo na ende na question mbote bisiko dali maman chérie maman Zozo na ende question mbote ya Gisèle et Tati maman Versa c'est monter magico et après c'est Jiclo winner na pesio mbotabi kuna ko bomeka te pe moko récit te moko zo pété ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris na pesio mbote na so liste que moula ina comme des modèles mais je vais même to sombela nga ba kiti parce que ndako comme vide
qui s'est zaté le que zaté mais bien qu'il y a des dates qui moi dîner nous sommes fondation ba quitter au Tanaorka pour qu'ils ont plongé à 3000 et quelques bon mon a pas ça la bien nazana le roi boni papa ouais ça va très bien par la grâce de Dieu parce qu'on vit toujours par la grâce hein. C'est-à-dire yoti musika oti Turquie na Istanbul oti musika mingi azukara sona te yo mat avion pour avion ça dans quatre avions c'est-à-dire si okomi mutato memo mona été tibokiti c'est qui nzamba batelaki amen on vit toujours par la grâce c'est-à-dire là dans ma bien ba bote na vie dans ma bobo Richard Bokokoli mutema ya Perle Djoboke Kade Sundi du 21e siècle Sandra Bicento Anani Kodia Fenanga Doudou Makangila, Nono Makangila était en prison, Chims Kabengele, Brice Kodia, c'est-à-dire je suis là. Voilà, na PCP Mbote, na Pito Mavungo, Pito Pitule, na PCP Mbote, Don Mavungo, mon vieux, Babile Bamusenza Zate, Don Mavungo, Pito Mavungo, Balobi, voilà, tu es à Paris, Oyebi, France, Londres, partout, Europe, mobile, partout dans le monde, Pito Mavungo, Babi, liste Côte TV, Nana Pito Mavungo, Babi, Don Mavungo, Lemba Musenza Zalarate, puis moi, la Lemba Zara toujours l'esprit. Moi, on a les bâtis à sopa d'arrêter pas la complexité de l'eau nazanae Christian Chobat Rosolanae puis na pesimbo te na Shekina Vumbi depuis Londres na pesimbo te bisikazali Gastino Mangala barre 30 juin à Montréal Jonathan Dario qui sous Gastino Mangala barre 30 juin à Montréal on a tué à Montréal bisika ko les abé na Gastino pas Gastino Mangala wana bolia na barre 30 juin restaurant 30 juin bisika ya bien balia que ça moko na Canada et pas Gastino Mangala barre 30 juin. Tout ça, Shoga, et ça, l'ingana nous c'est normal. Tout à coup, une émission a dernièrement à faire Pierre Tomba, l'un des cas qui je pense que ça l'a quitté, mais il y a un peu papa, Tsakala, autre soir, les mamans Pierre Tomba, tout toujours un moment qui est tout sur la épée Macamango, parce que je vois. Christian a expliqué parce que dans cette occasion, il y a quelque chose dans le cas, Soki, Makambu et Sili, il y a des pour Loulou et les autres, ils ont expliqué mon équipe, ils ont expliqué Batou, va comprendre. Tout le monde tout le monde m'a dit Kitambala. Tout le monde m'a dit Kitambala, Nakatia Group, vous avez parmi Bozoloba. Ceux qui sont bien, Namakambu, il y a Pierre Tombala, Dadi Kambala, qui le voit tout le monde. Si. Les Bakut Senga, Nakoti et Sengini, Barbiki. Contribution bandit à 20 $ civiques. C'est simple. Au plus ça, mais après, tu es au monde à Shoga à se retirer. Tu as se retirer qui, pour être clair, tu as se retirer qui. Baba Moussou, tout comme on a dit, tu vas le balayer soutien. On dit, tu vas le balayer soutien. Au désir, Kalamaki et Zalaya, Kalamaki. Il y a des couches à toi. Alors, quoi, on a continué. Le groupe Oyo, ils ont déjà calé na idée. Na makambo déjà pour pas penser qu'il y a ça là. Au moins il y a un moment mana se retira qui na bina zela parati l'essentiel des agina pe sambo. Bon les ces agimbonga penza muto za na kati groupe wana tout ça hypocrisie tu ba makambo nde ezolo ba malonde pe makambo za parce que ngazara muta vérité pe mutu ya ko bomba te hypocrisie pe na journaliste ba zokate o ya ba lié ba sumbe ba tiki ngaza ba zokate. Les lots, tu sais, Shoga, tu as mis sur un groupe. Tu es bâti après, d'aller qui t'a mis au salam Mamboya, Chico, pour l'eau. Mais avant, nous, Bamsou d'abord début, Bandari, pour nous, on dit qu'on avait d'adi, mais pas pour faire des bosses, fait d'adi, bazaki. Mais tu as que se comprendre, Bissonnion, Sobi, le col à moi, on a eu d'ati, oh, il y a qui qu'on l'a pété, bah, colo, nous sous, on a papa, n'a pas papa Simo, on va proposer qu'après, bon, tout ça, la caca, il y avait d'adi et qui était. C'est Salamagina qui pire. Salamagina qui pire. Et puis, on a qui pire. Tout moni yumo ba mamba hypocrisie et ça la qui pire. Moni le quoi on a pire le ketchup. Faut tout ça là non mamba pire. Moni ça est normal ils appellent dama beta. So il loue ça la qui pire. Et dama beta. C'est normal. Pour surtout plutôt dans la finale logique il fallait tout monter là-bas. Avec mon doiri après tout bando kita la logique. Mais le quoi ça la qui pire et ça qui pire ça la grave. Il y a normal, il y a bien. Parce qu'il y a des gens qui ont pierre tombale, les bandits n'ont pas les noter. Les bandits n'ont pas de miracle. Il y a des gens qui ont pierre tombale, c'est fait un miracle. Alors, on a tout le monde il faut être cher dans un Masirika, pierre tombale, parce que ça dit cher pour nous. Alors, on a venu à commédier Boya. Tout ça, c'est un bon côté. On a mon abîme ça. On a soumis pierre tombale, on a foutu le transport. Aussi, ici,
Bolier a payé le transport. C'était Fatou Miracle. C'est normal, c'est l'idée de Fatou Miracle. Où tu vois après bon moko et pour la cahier d'échange, bon moko peut te penser aussi. Il y a Roussal là-bas de Pierre Tombal. Alors tant tout le monde qui bandi qu'on a vu sur Bazui, idée on a un petit speed, ma bête on Bazui, ma bête speed, ma bête en rapide. C'est qui dame, c'est ça. Le cola, bandi qu'on Bazui. Tant que si pour idée on a un salade, il y a Pierre Tombal on les a quittés. Les acquis est comme coupé ça, mais les acquis ça m'a dit pour la dali. Ça m'a dit pour l'autre et l'autre. Ça m'a dit pour la dali. Ça besoin d'initiative parce que besoin d'initiative. Nous avons qui groupe on format avec un katanda kunanga. Et je pense jour à tournage nanga. Nous avons qui ya Gabi, nous avons créé groupe de Pierrot et denga na sala groupe à WhatsApp. Ne ba créé groupe WhatsApp. Gabi ça qui on connaît qui pire. Les acquis pire. Les acquis n'est pas pire na Gabriel avec Makambouna pas beaucoup tant facilement. Les acquis pire. N'est pas pire na miracle Makambouna pas beaucoup tant facilement. Les acquis pire. Voilà vous que nous de gauche à droite les acquis pire. Ça on a qui n'est bolingo artistique te mais les acquis pire non il va qui pire. Après ba sangi si artiste. Mon pire na apesi idée. Après ba kota mutsi. Il y a normal, ils ont un polémique, ils ont normal. Batune va venir à bisoter. Batune va venir à bisoter. Monica maman, tout ça, le catago. Mon is à Dieu. Batune va venir à bisoter. Maman, tout ça, le catago. Il s'est mis, qui est photo celle là, qu'on a bisoté Pierre Tombal. Oh, mais l'idée est bien. Photo pesatif. Photo pessi, c'est tout. C'était quoi? Parce que les idées à moment. Les acquis Colomwana groupe, les acquis groupe, les éternels. Les acquis éternels. Basala qui ont été tombés qui étaient comme qui bisi et loko on est tous après non balba qui a tout ça il a gardé du Kambala Pierre Tombal mais tant de ici bon appel simbo on a mai na ko ko mo mai parce que téléphone on appelle dans les sous et bien là groupe parce que baba ikara uniquement pour na Pierre Tombal mais tout le monde n'a pas bonjour chaque jour à toi monter la balière makambo to balobela qui ya monter ba to sali la fana na kiti na makambo les kaki wana na kati na sepela qui tant que mais akita qui na parce que ba chaque on a communauté non comité c'est pour ça que ça choque comment il peut stresser là qui n'a pas s'imposer non déjà makambo ya bon moko comme oh zaki bon moko biso to na bulu wana pourquoi Gabriel bisi ida bon moko osangani na mais eza yoka tout la clair omoni association oyo yamona la t-shirt na moko association oyo eza association oyo yaki eza pour intérêt ya relia balante eza pour intérêt ya pauvreté ya comédien ya baté ba artiste comédien tu vois la plupart beaucoup des artistes comédiens comme ngambo izoleka ya osala ba Pierre Tombal ya contribution eza mabete eza malamu mais na biso moko il faut tout ça l'effort tous za nango tout s'organiser to koma na mbongo pe lokwa bandeko mususu to mona ba Nigérien ba komi lo ba millionnaire à travers musana bo ba tie sérieux ozo mona souci ya bomoko ezaki yepo esangisa nano ba jeune après tout se révolter après biso nyonso mon souci na biso c'était ça c'est-à-dire et alors association tambola rappelle na ba stratégie na ba idée. Nous avons pas de problème à l'association et qui a contribué à une association et qui a hésité pour contribuer. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire, notre souci, c'était l'association d'abord et qui s'accaparait dans l'initiative. Mais tout le monde, il y a beaucoup de parmi les initiateurs. C'est-à-dire, ce que nous avons salami pour Bomoko et Lubaki. Notre souci, ça, tout peut ça, l'association a vu, tout peut ça en plaire. C'était ça. Il y a un moment où il a déclaré, il fallait, résoudre ça, tout ça, il y a Gabi na Bomoko, non? Pourquoi Gabi qui est derrière Gabi? Il y a caissière à Bomrambo et à Bomoko. Pourquoi pas RIO il donne fait des abonnements? Pourquoi il y a le monde qui est voilà ce qu'il faut tourner parce que on a dit Azaki Bomoko par rapport à quoi? Par rapport au temps on a dit de son vivant, biso Bomoko tout ça la contribution que autant là que son bénéfice katamai. Moni dadi di kambala tango akufi Bomoko ya na stade de martyr on a désordre salami. Batante c'est ça. Bon, on va payer ça qui pourra louer battant pour tenter. Bomoko doit 10 attentes. Au bateau, beau fan c'était Bomoko. Bomoko de louer sur il va 10 attentes. Au tout beau fan pour la mouille. C'est vrai, Mozoloba? Oui, vérité. Ok. Tout ça, banderole, il y a 6 mètres, il y a bâche, association Bomoko. Après avoir au Babis, il y a
après avoir wana mbongo oyo contribué tikalaki toki kotala tous les 3 femmes, tous les 3 libota, c'est-à-dire bana ngambo badati, ngambo ya mama nani Gisèle, ngambo ya nani ya kombo ya kaka kombo ya nani kombo ya ngambo ya Eni. Topesa mbongo. Ça veut dire pourquoi pas t'as ça pour moi. Bon, le gars qui est DDG ça c'est tout c'est ça polémique ça juste toi on a besoin combat pour moi tout peut ça mon vie. Mon dit tant on d'akia koufi bon moi que initiative yo ça tous les associations pour tout que monde va pas massou. C'était ça. Biso toi qui a besoin et je ka vie. Parce que moi notre beau type il faut avoir vie tout idée tous qui nous ensemble et qui est de l'avant tu vois dans ce sens là. Voilà, dans le sens là, on a dit que maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour bazola émission aussi quoi tout babi il y a Yvette Elissi qui Nicki Minaj à Paris na PCO Mbote Gastino Mangala bar 30 juin à Montréal. Merci d'avoir abonné tout au botala na Jonathan Bolingi Pangi Jogo na PCO Mbote. On profite de appeler ça Jonathan Bolingi parce que ça fait parmi ba jeune frère Oyo tant tous qui na Kumbashi. Aïdara biso pena mona machwaka ya yipe na ubeta na masimi tufana ni même hôtel na laki pokona bambote bili na di merci mbokani motema Marlène Tessa bambote bili na millionnaire en kilots tunayo wana nani Oscar Maritou le millionnaire en kilots c'est-à-dire to kutane boy a solo là na niveau mo c'est-à-dire les arandé boy. Toujours, Christian Shoga, nous continuons toujours à débattre sur la carte avec Tamboana. Et après, il y a une base qui a pour nous on peut se retirer. Ezaki, Kotsambongo, Ezaki bit, Ezaki, Boto Tsambongo, on a battu la perte de c'est bit, mais après le débat, dès qu'il y a des après on a trouvé ça à Camboya, pour Loulou. On a déjà un Kitaki. Même quand même une courbe, tu t'as dit même message, non. Nous sommes obligés de tenir la boîte. Nous avons été là, nous solo et nous avons été la place où nous avons quitté. Nous sommes obligés de. Voilà, tout comme ça. Nous avons calculé pour nous sous. C'est-à-dire comment nous vivre, comment nous ça se c'est ça. Voilà, tout comme après que l'on a derrière nani, tu vas choquer que le homme est c'est Koloba. Nous avons à penser dans dengue, nous avons lobby dans dengue. Bisoka mission il a été au hôtel à Toko Yoka. C'est que ça choque pesara. Non, pourquoi pas au pays artiste. Parce que ouais, parce que dans ça les constats mon boy. Na banzonzi comme que ça choque comme autant ma collègue là sous scénario il est collègue tableau on a que ça choque ça boye que ça choque bon parce qu'on a mon amour ils a bien parce que ils a besoin la fort ils a voilà que aux artistes mon artiste au côté présenté artiste au ba conseiller makamulante il y a artistes solo faut passer na étape ba bengango valer faut les canavaler sur les canavaler aux artistes un peu biso ba ko sela biso makambo ba ko yini sakanga pa na bino ba artiste me ba zoka to letele to boa kitani na meli bino na kila vampire la vampire na meli makila le shoga lelo tomoni après que ça la Pierre Tombali ya vena biso dadi o le kaki mais pourquoi absence na yo o ya kité na Pierre Tombala vedadi kitambala et ça qui tournage na tournage il y a un tournage de comment ceux qui voulaient un bon moto vous obligez aussi ces tournages ou bien ça aura qui sont là qui na tournage au moins il fallait que si ça tournage par rapport à air ma pesa qui au moins par rapport à air na ndenge pe babilamba ba pesa ki ba veto lata ngapi na pembe non yo pe mona non mona na lamba pembe na linga pe na pembe te parce que na za vraiment ya gabe fait poser bol ta pembe voilà c'est dire na pembe na za ki na kopelati omoni ezaki pe na ki na mbote na ba tournage moi ça qui na ki na bi qui présence sangaité mutulinge ko handicapé qui le ko ne salama mais ba check déjà jouer que ba nous pas bon parce que ba tournage nyonso te ba bomaité ba tournage vous avez dit manque en volonté tout manque en considération et ça mutu a tourner qui wana ngaité faut tourner pourquoi c'est juste tournage jour wana natandi bozakina dali pourquoi pas ngeta ko ça mutu de l'autre te na kenda ki ngai na kenda ko tika e juba au moins juba kenda o tike na kenda o tike la compagnie qui dai na ti na suka ouais la compagnie dai ya dadi kambala ti na suka côté Flair oui bien bon même sous moto assista qui na Pierre Tombola dadi kambala tam sous passion ngala yo kana ilam su ya yo kana moto tam so qui ne ka comme caméra ko zala ba mona ka yim za ki liboso non tam su ngana na passion ko le katam sous moto kendaki voilà
Voilà, merci de vous compter toujours Nabi sortie officielle il y a Zembo il y a 13 ans Ngando où rendre hommage na Biso papa Wemba c'est 24 13 ans Ngando monté Maya Mimi Ngando où au moins signé toujours tout ça la collabo tout sur la pour la sortie officielle il y a ce 24 et en Zembo na Ekozalabé que ça je que vous avez n'atteint pour y être et puis tout là tout l'amour qui tout ce tout Pierre Tombal pour Lolo qui tout le monde côté oh et ça les polémiques kuna groupe où il y a des fois c'est là que aussi là to paie après 2 semaines to bande ya pululu mais que ça chose où ça la groupe pense kuna ce qui Pierre Tombal pululu monter que ça là qui déjà ma guerre qui déjà sur ma casse au côté c'est Pierrot Asimizela abimi ça problème Omar ya kota ke abimi mais problème ezaki makamone salama ki pote ba s'accaparer nango et comme lokola eloko moko ti eza mutu nyonso so aza na idée ya malamu ya osala omoni mutu akoza na idée ya malamu et que na place oyo azaona na musu idée wana au manifestant moti au sani donc place oyo idée oyo manifester eloko ya malamu po esalama kuna nyonso to salango kuna honneur ya biso batote mais tout ça là kuna honneur ya bandeko oyo batika biso to la sabon que de quoi to bandeko ko tsa mona mitema bon exacte que pour déjà pour les biloko biso to bon fatu miracle score lo bandika sanga na termino place fatu miracle pour initiative muta banda initiation abanda makambona initiative on est fatu miracle yo bi fatu bisaka mbona e moto ko kasi mutu abanda idée wana c'est yango na lobité muta banda mo fatu miracle to lo banini ezaki idée pe bomoko o azalaki na to tiki to boni que ça c'est pas grave ils a bien idée ça bien quoi déjà bimi idée ça bien alors ko ça la peine de ko na biso Pierre Tombala Chico Pululu mabeza wapi mabeza là parce que l'autre qui communauté les boss to bi que ça qui papa Alain Belleville Kandi ezala qui Pierrot Ndombasi Belleville Kandi ba mote bele Belleville Kandi Pierrot ezala qui Gabriel ezala qui papa Alain comme pas benda qui le pour la papa Ntsaka la pour quoi na communauté et les autres pourquoi pas tant que c'est sur bi bandinga da basali comme kitoko o c'est ça qui bato basali Pierre Tombala mabre ya munene ya plus de 1000 et quelques dollars o basali qui vient na biso dali pourquoi pas tant ko bandinga basali au moins kitoko pourquoi pas na sangana bandinga na ba artiste to teneka il comme bo moko ndezo bo moko to continue kadi ko ba bandinga comme simba qui to continue moto qui le mamuzo pourquoi vous allez sur le deuxième groupe o c'est là qui polémique tout le monde qui love papa Ntsaka là c'est qui va chercher image papa Ntsaka na djino là ba tangana ki biloko na groupe wana au côté maté monter que ça là qui déjà ça veut dire que bino na bino bozana ba problème ba mes attentes ba polémique ça yoka omoni le ke chuto za la mikolo to c'est que c'est plein na conversation ba belle vite na ba kana no bano eloko moko boye omoni le to za boye soki makambo to ko zongisa ngo sima groupe salongo eza ba groupe mère et banda ba théâtre parce que pourquoi le ba groupe bilezo salama est-ce que batu bakina tuna banani po balonga pied to biso surtout que na to zonga na to que na groupe salongo pourquoi ba groupe ezo botama même batu bazala bango na groupe salongo basala ba groupe na bango et ça problème té les que tu es polémique té surtout bitu que non la logique to zonga na ba groupe mutu so zaki acteur a bobo yé wana longa ke ça ko na eza problème té za mutu na mutu eza boule na mutu bon le quoi o esili to ko banda peti mais to yeba ni se banda kana groupe to banda kaka et to yeba ke to banda kana groupe les na problème à polémique té mais l'essentiel déjà bon l'essentiel déjà tout ça là qui parce que faut tout ça comment te ça ma besiko ma bien parce que banda pesi bien pesité après ça qui m'excuse au monde qui est comme des cas parmi bateaux une organisation il y a quatre qui bateau ba obela non ba il était membre ya Pululu obi ezaki au moins présence ya bateau na cimetière vous ça là c'est là na tuna yo to sur les logos oui présence à ce bateau ko ça ba Pierre Tombala wana na ko somba $5,000 mutu na ola mukati eza noka c'est symbole au moins na place wana na mona eza eloko to sala nzaka geste ya malamu ko to sa to kanisi bandeko na biso omoni lelo Christian lelo na ebite ma munyo so ngai so na zo sala ba mona on ka ndire sa ma bena débit mais na suka ba pesa nga raison voilà parce que mutu na ngai sala ka voilà batamba ele bali mais ba savant pe bali savant azali ou sala avion savant mais batama yeli bakino luka batala siko savant na tango sala buku batala bayeli ndi baka kokoma ngana luka savant yango bakoma be ngaju ya musée les sacrificateurs pour un sacrifice au ngana zo sala
pour na bandeko na biso na orienter ceux qui n'a qui loso oyo au moins la plupart ba te belé pour vivre na art il faut te vivre na moto to lia na moto ki na biso ya art eno ya matolo ya moti musala to ya kosala au moins musala faut ko orienter bandeko na biso oyo bazo ya lelo na théâtre ngalo esala nga pasi solo tala mono nga na boti azo ya déjà comédienne. Si comme ça théâtre ni ma qui chasse na moni bandeko ndi ba souffra ne makambo ki na na biso ni to souffra dango obi ki na olingate il faut na déjà ko sala effort ya ko bongisa bana oyo génération ko ya sima ba ya ko ta bonheur bonheur on ezaki biso faut tout ça la sacrifice wana ozomona to arrêter ba polémique mo inutile mutu so ya kufeza sombi ya $20,000 ezala batu ba ko tsa beto ya pamba ezaka ga signe ya malamu to penser na mutu oyo to betela batu maboko oyo basali likambo ya malamu siko likambo ya malamu ngolo bosala ki to a félicité bino na mona ki tout le monde bosali Pierre Tombal oui je sali tout monde que na mbongo to kotisi na 3,300 et quelques dollars to kosombe la pechiko oyo bino boloba n'est pas polémique déjà et comment il fallait pas c'est là les lots et autres parce qu'il y a hypocrite les autres maman Mindondo a mérité Pierre Tombal pardon azena bosale Pierre Tombal il y a bacaro il y a quelque sorte il fallait bosale la Pierre Tombal de marbre na connaît marbre des achètes fallait honorer le corps nombre qui a gagné dadi parce que il y a 1500 bon ba pizza que va monter ba 1000 et quelques ne bazouana bino osali ko bonyeki bo mokile ba bino lokola bino bosali mi balonga ki bino bana malamu no ba tu ya malamu bosali mi balé bocheli bango ba Pierre Tombal pour à quelque chose la plupart fallait bosali Pierre Tombal ko ba bébé la plupart bato basala ki organisation dadi bana batabo moko alors ngai na koki ko bundisa batabo moko ti po so na bundisi bo za na bundisa na mi bundisa ngamko alors pour nous la clair au moni Pierre Tombal o to sumbio les amarres bato na bato bazana modèle na choix na bango balingisa marbre muta ko sortir les marbre ko tsa ba photo keneta yo mo la photo ba tsa les marbre ça dit ba Pierre Tombal na ni bandaki 1500 de battre on parle quoi tomato sont pas deux le quoi mayonnaise ayeba ina bato na de to ka ça qui est to bi to ni to sont ba Pierre Tombal to débattre na bon to suki na bango na $700 pour tous à la claire les marbre so bi mutu so ebi ko pangate ayebi ko pangate akondi matata ya somba na $1,000 mais mbongo to zo kipe soki to lobi to somba ya 1500 pour ndeko na biso to sala na biso ezaki pe crafter eza pour limiter mais l'essentiel to sala likambo ya malamu parce que to yebite mkoloni parce que quelque part et artiste ndi ba pesa pe bongo to za bato ozomona to photo aider pe bandeko mususu bazo pesa mbongo to zo na théâtre za soki $40 so boye ba na moto $50 ou bien $30 moto e auto sala auto ko tourner ba pese $30 na yona tam so $20 na tina sumi kaka atika na $10 mais famille belé baza sima na ye omoni ça dit pourquoi pas na mbongo to zui oyo to ko sala pe ndeko mususu te mais eza la surprise na ndinga bien ezaka kakino bandeko ba pe mana kimia so ki avant na métropole ona avant ko ti Pierre Tombal à libanda il faut que ça bango photo c'est la Pierre Tombal ya pamba bekutati là je te jure ba tuni biso na place auto sombaki ba bengi na muto na a confirmer bango métropole et ça na droit ko ba pesa na traité métropole oui puis non 780 je pense 780 ya wapi na ibisaki si to ka kini o ba saki mo so foto ya 700 comme je o ba ba biso non, notre poste là, si je ne me trompe pas, ce qui, si je me trompe, vous avez un papier en haut. On a réussi à métropole pour nous reposer. Je pense que déjà ça fait combien de temps? Si je ne me trompe pas, il y a Solange Mindondo, de Foutaki 597 dollars. Autre photo qui toi les arabes sont même pris. Batunion sont un peu yango coûte 500 bref yango ba facture 700 vous va dire un peu ça qui na yebite na zaki télé ba tosala voilà ça dit oyo ngana loba toujours là que ça va preuve oyo et ça batu batika ko sala ba polémique na mabiloko to sala ya bolango pour na bandeko na biso moni ko tsaya $1 million. Tout le monde a kufa
batie na ba bijou na ye na kati ba or banini Joana la mukate tile lwa la mukate muto la mukaza te na bande konyoso l'essentiel acte ya malamu to sali bato basalaki Pierre Tombali ya feu d'Adi di Kampala. Bravo les artistes. Obi basali ya Pululu. Bravo les artistes. To ligner les canisiona et pour ça parce que dernièrement to ligner une émission na RTG ngana masalma Igor 2 minutes, na président Mimi Igor 2 minutes. Après ton on allait na bima ba Pierre Tombali. Tant on a ce numéro message moi écoute Santali boy muta se présenter abike naza mwana le fait mon nanga format papa na biso bakunda e moi kala bakunda na kinkole soki moi pe kozala beaucoup ko ide biso pe kosaila papa na biso Pierre Tombali ezaka likanisa malamu eza mabete bo somto somba ndenge ni polémique wana ba comédie il faut ba arrêter yango ngomonde selo ko ngana tsena tse preuve je sais mon ba preuve te na sengi mutu te non na ko bundisa bata bo moko te merci kana la kisi preuve pona nini yo lobi na ngai butibo lelo ekomi show na plus na téléguio na tengelo prix oyo to futaki na métropole yo lobi na ngate eza bongo te eza ba 700 grâce na bimiselo kasi omona ke prix yango to futaki yango na bimiselo yo na bimiselo te ke pona polémique non na bimiselo po omona prix oyo ngo tsa doute au pot on to discuter na ngobiso mbale on tsa doute ngo ba te ezaka 700 on ba to apesa ba bo to futa asko ba 700 c'est quoi ba futa ba 700 ba sati métropole ara moko. Oh ouais, Nétropole misa tu zarate. La Nétropole moko. Mais ce que le baba connaît bien le que babi ndeti Jean Bocheli ndeti izo mona na ya maman Mindodo puis à Tombabi izo correspondre te na to ya maman Mindodo ça né na kata mboko puis à Tomba loko ya ba bébé. Te non, eza Pierre Tombal oyo biso nyo stopona. Teza kokete wana otali na photo. Eza Pierre Tombal ekoki na place oyo batiaki. Ozomona ba Pierre Tombali musubino mukasa ngwe za minene te ezana muke Nétropole pa bakisa ba caro na ye abaki sa un espace moni eza c'est un espace oyo bakundelaki mutu o basombaki espace eza muke eza nango awa parce que photo somba espace bakateli batu awa biso photo somba awa mais tout encore à batu mususu voilà sineke lili. Voilà toute cette polémique inutile batu balili ba polémique ngai na lingi na polémique te na lingi to sauver plus tous à la bomoko tous à la tugeda et non parler le mal des gens na hypocrisie mutaya ile msaya yepa na ofsala ki biso to sebe aye ko sala aye ko loba abo ya ko loba vérité na télévision alors loba loko azo côté la shoga mais aza ko chola shoga. Mais c'est pourquoi l'absence des artistes et tout le monde c'est Omar Kabon pas ya quitté tout le monde na yebi on boni ndesinai daza porter parole na bango te na ki pe obeta masolo na bango te na ki obeta masolo yanga shoga na li solo to obeta ya ba tsakite ba tsete Omar Achembo na lista za tsakite Pierrot atsepete Papa Ntsakala yikuta tsaka na eta bo vena tsaka ba cotisation tsaka. Mais pour le camarade, on a même de balayer belets. Voilà, batsaki na bango te na ndenge mabete ta mususu. Na lebiti ko tsate ke ndam suna mauvaise na mutema mabe non te. Ta mususu et correspondre te na temps oyo la plupart ba kita kité. Gabriel a chaki. Gabriel mona malamu pia pesi na makité na ye. Gabriel na zala wana. Aza mutu oyo Poka aza FIE aza ke luaza Lubumbashi ake repos médical abande ko bela mais ami yeba ete abande ko bela ba mebela ba no sa na télévision abande ko yeba tenzo ezaki maladie ozomona ça dit Gabriel ninga zawana ake repos médical na Lubumbashi nabi ake repos médical na Lubumbashi ça dit Gabriel azana mabena ye moko boye po abomba secrétaire ça dit bolamu na ye zape bengi tout à l'heure moni lelo batu bobe bana bauta na kara le mal ya siko ya lelo mais tout à l'heure bino bolamu oyo muto asalela ngai bolamu oyo marambo muto asalela ngai bolamu tout à l'heure bolamu wana mabe bando salati comme tout à l'heure mabe pole ke twa uti Dubai et na ni Turquie apimelinga ketch bobe bani nyonso nona tsakabela wana oyibo sani yango dala meli ba makila mo yam fa comme vampire mama Paul mama Fikipo mama Nathalie Fikipo ça dit maman Nathalie wana mami na benga madère wana mère pena solo la biso si ma papa Paul Fikipo FBT misalande. Mais pourquoi comment on a que baté belé plus la ina communauté à Vedadi ba quitter na mambo ya polo siko yo ngai na yebi na ngai te
Aujourd'hui, papa l'a checké bongo. D'ailleurs, Papa l'a checké. t'es longtemps à souter, pardon. Longtemps à souter. Yo tu n'as des personnes qui na liste na monnaie bango c'est tout. Batba lela, toyoka ba passer. Pour le côté c'est qu'on honorer mutu parce que chaque personne peut-être le moya suka ozaka makasi. Yo na kano yaki yo moya kité mais na ka dadi y avait ba pululu na mama ndodo batebele ba été peut-être ba mais toi le big pour shoga ayaki ya dali likamba te yango bango pe ba été. Est-ce que shoga ta yemoko? Aza mutu moko. C'est comment vous pesez nombre de nyonso. Ba doit boy oyaka ponga na yaki. Non. Ezalem soit ba empêchement na bango. C'est que sans esprit. Eza ko la muka. Omoni ngamo pe jour to ketsa pe jour to ya mamba Pierre Tombal wana. Il fallait to kuta na 7h. Obi non la muka l'air nini. 7h déjà presque. Mutu swinga ina bi inga pongi. Na bi tant la muki momo binza mais c'est la montre boy. 6h47. Il fallait bien se monter comme avant. Ça dit, tant que nous baleka na pongi, tu soupe bakede ba prière, nous soupe bana ba makamu na bango ça, nous soupe balina ba tournage et ku fait des makamu. Bon, tout ça l'essentiel, merci surtout na batu o ba contribuer. Balaki si amour na bango bazala ki nango na bandeko na bango parce que batu mingi la ba pesa, ba ibi ba pesa pour na polulu. Mais total et tout le bi les quechua iba papa Paul Fikipo. Mais so na tape comme papa Paul Fikipo na sima les quechua. Au moins appelle au moins glisser l'engapé à travers les quechua. Mais pourquoi pas tout seul maramba pour nous? Pourquoi pour nous quand il faut à la gourma aliambongo nyo sur la pierre tombale non? Tout ça il a peine de cours à ça permet. Bon, le artiste va dire que bon, il fallait pas à la pierre de monter ma pressé pas mon binondé. Oh, pierre tombale on a eza marbre. Te bat monsieur a se pelé. Ce qui au na cimetière on a qui la pierre tombale mususu. Au mona pierre tombale mususu mona eza plat. Veni batira ni na eza plat boy. Et moi le mo muké. Eza na mo le tout mona na ba poto mona kaka bakundi mutu me batira na mo geste mo muké. So pierre tombale fait basala on ya costo ya munene. Et ça la tête pierre tombale il y a démodé il y a minene. Et comment démodé et comment bilo mo eza plat. Et normal. Au moins il va pierre tombale minene to yeba comme na pierre tombale eza na kunki. Démodé. Les démodé ba pierre tombale kala. So tellement bien ba cimetière kala monde ba pierre tombale eza na ba kunki boy. Au moins ils va démodé il y a les comme plat eza marbre. Eza 40 kunote. Yumuno 40 kuno. So na ba doit ba eza caro na ba comédien ba lo bon. Oh ba ça la polémique, ba ça ba ça polémique na ba wey. Ya luka o ça la polémique na mo wey wa kufa. O ça la polémique na mo wey, o ba saleli bandeko ba kufa. O ça la polémique na mo wey. Hein? Ba les ka ba finga biso to ami bambongo. Moi je vais dire à notre papa, il est vraiment notre père. Au moni un bon papa au milieu du village. Soka moni mabe moko boizo lingeya papa ya katema na katikata bini di ba yuma boya yo yuma boya ka bolibo sani ali bo sale lo na lobi na bino. C'est ça un bon papa. Papa goza la partie prité pour tant musuto jouer na yena minzoto na ozala na ngamba mututo jouer na minzoto. C'est pas bien. Notre papa na biso aza ngara koki ko créer les guerres mais déjà eloko alobaki que basali yango po bayi bambongo c'est que bato basali pierre tombala dadi ezaki na bénéfice mona kati comment yako silika na makasi bongo papa ta azui longo temps siliki na makasi mais vite non s'il te plaît aussi papa mukolo lokola vie na biso wana il fait Johnny Tsakala elongi mutakala alela vie na fort na respect belé panaye mais tant insulté biso bato ba organisateur en tout cas na regretta qui na mais vie pourquoi zo luka polémique boye il fallait sangisa bana un bon papa c'est lui on va sala kama sala azala bongo tout le monde a problème tout le monde a problème sur ba groupe sur mona papa elombe ala kisiki na za mukolo na avocat na tanganchika solo ayaka la classe na ye akoya tabando ya ba bêtise na télévision avant de parler faut tourner la langue 7 fois ou tourner la langue 7 fois biki bato ba otalangai tango lo ba niyibi est-ce que biki créer la biso pe ba problème mususu na ba famille ya ba ndeko mususu ba famille batel babi oh mais si ko bango na bango ba ba vérité boy c'est que na simami tout ya bandi ya ba ndeko na biso bango ba olela yango ba sa commerce et loko to lié na biso te to swim bon manio so to libérango na combiner makambo tout ça ko na to na quelque chose tout tikala enango tout tikala soki na ba $110 ba 100 quelques dollars to lobaki bato ba roya po ba joie relève ya Pierre Tombal mususu biso to pesa ba fond de démarrage ba bandal
constamment sur la salle presque bino tout aux agis dans l'organisation il y a pour quelque chose 100% 80% pays bah pas ya d'alité mais se retrouver pourquoi dans le ya pour Kalunga je ne sais pas on a photo naé Fatou na ebité on a photo naé yo té la question tika polémique té non ça polémique té eza polémique té mais l'hypocrisie c'est pas eza au moins na benga ba hypocrisie faire un message ka otozo ba lelo votre té mais pas tout polémique té non les question non bimisa oza na au moins on va répondre oyo lo ba posa moto lo ba mais so ça qui ba rimer nanga répondre té mais lo ko yo zo lo ba ngai parce que c'est dans kata groupe au bien sur ba groupe nyonso bisalamaki yo po pesa kité opesité pour la rancune tout le monde opesité pour la té clair oyer déjà il va ça c'est notre salité c'est moi dis comment le reste c'est que aux a parmi batu oyo ba pelisa moto la makambu oyo po yo opesité c'est que yebisanga no yo opesité pour la nikas bo traiter nga té yo opesité pour la nikas zaki na kinte té là oyer déjà bo sala té to sala kité to sala mika dimanche à les 18h té batu so est-ce que na biso le anda ya té yo to bossa l'émission na Igor 2 minutes notre c'est ma pierre tombalité yo le banga yaki na butu pourquoi le moko sabatu vérité yo mo le banga vérité comme ko soit ma watro le kechu mona kangio lelo la comprendre yo pe sunga biso nga le kechu tout ce qui est proposé entre les artistes parce que il est ça la bien ça pour le kechu na le banga vérité tout comme on dit ma hypocrite bali ouais tango le kana te votanga comme Christian Shoga na hypocrisie c'est pas bien le cas vérité te olingaki molingano le banu la vérité que biso to sepelité pour na makambo ko bateke no ezaki wote ozomona prévané bato ba sepelaki te bato ba pesipete la plupart bato ba sepelaki te bato ba pesimbo te to ke na seconde yo lingi to ke nango c'est bato ba pesipete bato ba sepelaki te problème était so ba sepelité ezambile te la partout lobi pe komela yo vous avez réclamation ba groupe zaki trop des autres membres ya sensité biso groupe na omoni organisation te to ke na seconde yo lingi ta l'organisation to sali. Est-ce que il y a une famille qui est compliquée, il y a mais il bien il y a compliqué, puis il y a compliqué. Organisation qui est silence. Donc comme la métropole, dans l'organisation, cela veut dire que on a un micro, on a un bébé, un micro, un biso mulongo de normality na papier tombal de batu ba moni eloko to sali batu ba moni ki bata munoko basala ki onati batu ba luba kapena makasi basala ki ba marizane bolole basala ki ona mais eloko malamu il faut toi encourager le but que biso loko to sali butu biso sali to za super ko ka to nte batu basala ki adali di kambala basala ki musala malamu biso pe auto sali to sai musala malamu ba o pe ba boya. Alors ça la pécale m'souboya, alors ça la paix 4 pierres tombales. Mais pourquoi il y a beaucoup de taquitato côté landé ba ninga basaki te oya ya vedali. Vous te taquitato te. O mais d'ailleurs ça fait na biso nyonso. Ngana azana mona kasavu, ngana nègre ndi kasavubu. Vie wana za mona ya farage. Biso to ya to bana mike to tala ba répéter na soa bala na barba yaya. On vient nanga. Boteke beto. Na koma ki jour to keno kotsika. Ba pierre tombale to le kai pas dadi kambala wana. To lo tangi ba kombo ba koma susu ki tomi na tapis rouge. Image ezalaki pe wata filmaki. Obi. Tellement to boya ki ba to ba filmer pour na nini to lingaki au moins déjà il robino bo préparer ba to ba ya. So dit déjà boleki sur na image na télévision ba to mini ba ya ti pour déjà ba moni cérémonie. Au moins to lingaki cérémonie biso nyonso. Tous ensemble to assister na cérémonie ni ozala. Biso pe to zala lokola ba membre lokola bino. Voilà. Au moins yango to lingaki la bongo. Voilà. Non peut être que tu louer 3 bis mobimba. Tu louer 3 bis moto pesa pour na bino presse. Juste merci d'abord vous considérer que bis. Voilà, bis mo bato pesa pour na bino presse. Na bato musu ba pesa ki te to kotsa ibango ba kota ki na kata bis. Juste ezaki ba cameraman na ba journaliste pour presse makendaki. Bis mo ezaki ya ba artiste na ba artiste. C'était ça qui organisation na biso ezaki 4 ans to sala ka eloko moya malamu bato pe ba ya lo basa pe eloko moya plus que biso lisusu. Eza polémique te les questions. Voilà, polémique té, a quitté. Oh, a quitté. Tu comment tu vas entendre tout le monde tu na roi Kanda et pas à Lille, pas venir sur Souri Jani Mambika, tu es qui nous va passer sur espace. Espace on ezaki, va passer sur espace au fait mais to sombi ba bien na prix ya kuna. So tembo za 3000 4000 francs, tout spécial 4000 francs. Alice na kana ba bi bini bozo ba ki bon ça que le mais déjà au reste bozo ba ki na ba 3 sani, 4 sani ba ba lié et belé. Na bien. Bino ba lié té. Omoni biso mutakoti makamuna biso azati.
individu mo bien na poto akota makamna biso ça tezaka ba artiste ba sangisi mo voilà individu wa artiste té OK voilà aux artistes mais to yoki ndi mutu mo akota ki azali batu bali ba futa ba mbongo ba droit ya ba makambo bali biso to sali ka makambo tant que ba artiste en plus bilan mbongo na biso to talent na batu nyoso na ba monta batu ba pesa bo calculer bino moko tant to komi to pesi mamo batu compte rendu directement to zeli te to la to la moitié compte rendu pour batu bana besoin compte rendu après lobi batu ba komo quitter na bona ba ko akomo longa na ba c'est tout bato bakomo zonga na balisanga na bango bazala ba association moto eloko na photo boma yango bato ba osala pe loko na bango basali pe bato pe ba osala likanisi ya bien to kopesa pe mbongo omoni déjà ko pona eza sur lisanga to bando solo la il photo boma yango voilà na babonné tout ya Congo Liziba TV na ça tout bolinga que je n'ai pas de lecture je suis aujourd'hui m'habillé en façonnable façonnable rêve ba garçon plus gros que ça je vais appeler ça comme vampire mais là ça bino makila pas plus de courage au kokatinga tu bino bazoka na lilo c'est que va posa na munu na lilo na tigila mais Kevin moni bilo mususu et comment au déranger na penalty na commune na bi ndeno zo chance obima Kinshasa. Je ne pense plus que comédien au côté de voilà. Et comment ça la biso passe biso tonto bani muso la plupart mon bato ba loba wana lelo eza bandeko ba youtuber acteur ya YouTube o ba biso za bogare o belle ya so ko tsa au sala théâtre yango ba ngone ba créer ba makamba ba BBCP ba BBCP théâtre na biso za kiki to zo mbongo na yango o non biso to na besoin photo lia mutoki ya art et non de to za boye tous la carte qui maman livre mando be bonne batu ba yima so maman livre bengi batu so batu so bengi bango te na biso mena batu na c'est indaka cela veut dire que on a besoin tout le monde penser sur que non on a déjà gagné un bon na gagné un bon na théâtre na gagné un bon na théâtre ça veut dire ata muta bengi te o yima te po ozana déjà gagné na théâtre ça dit bande ko na biso botika polémique botika polémique nga on se prendre bo beta combo na air nion sur na théâtre tournage na siko na leki na bato ba tourner na commentaire faut bien bo sala commentaire na na tourner na ngati mais na leki bino combo na comme tanga matro. Voilà, je suis d'accord voilà. Juste un conseil, juste moi comment vite fait, n'a tout nous parce que nous avons la base de sur la montée mais parce qu'il y a jeu le comment on a guerre peut monter zo la macasse entre Igor des ministres en sous-zone au va vraiment abi au total la minute telle minute na solo ya pia tout le monde bazaki kara pe c'est bazaki bakuta na été ans ayaki avant Tobima, Igor des ministres, Tobima déjà de côté sa carte, Manobima, Igor des ministres, pas y en a beaucoup parce qu'ils ont hérité à Bunga qui est bien métropolitain, ils ont hérité, biso déjà Tobima, il y a continué à qui la camarade de Nashiko Poulou parce que liwa shiko ya zaki te mais Pierre Tomba la lingaki a assisté à ta au monde ya ngona zaki karakarate batu balongona no polémique on a de 1 toza batu toza ba humain toza parfaité au monde ça dire toza batu ngo bana mibel ba mikana nan après bana mibali moni guerre bana mibali sila nango to solaki na en savaya na bisaki to yeba ndeni to ko arranger to yebi leti avant bango nyonso bazonga poto ata ne fiske soki baro finga na boye ba vandi to vandi biso to zeli ba finga ba silani allez to bina ba OK bo c'est skizane ba c'est skizane makambo esili or ata mutu bo bandolia na suna bandaka ba temene fiske bonjour ça dit ça bilo mo peso bibi likamo pe ba be banela likamo mo ke ya tina te les appels likamo mo ke bona batu ba sala nini ba entourage mtezo za ma B plus batu o baza pembeni ya bande ko mususu ezaka ke loko en sa uta poto mutu mo za simana ya ibika profiter na polo soki mutu mo so abaki sami wana aza susu ko ya zo raté nos alka lito inezaka ke non asfayo ka etro ça veut dire ngai na sala geste ya solona en siope ko ça pe geste ya benga 2 minutes ou 2 minutes ko ça pe geste ya benga en to boma moto ezeli loko ki c'est-à-dire tant que les amis tant que bon moko et tant que ba massa lelo baliwe komi na moni ansenga lela ki jour wana na Pierre Tomba ya pululu biso soke mais ansatikali azolela kaka siko douleur wana et le belinga lo mona bi lelo soki ngana malo solo na en cité na sala sembla pour lelo en sakufi pona olela ye batu ba sepela na ngate ba ku ko ya matanga na te lelo baliwe comme ça la presque pourquoi to linga to kaiba konkini mobo o lobi so muninga su problème yo ya te osomona makamon place comme kendele et comme bakan
quand il y a YouTube, il y a Yo, quand il y a YouTube, il y a Fifi, c'est-à-dire, Batona Batala Pemé, que ceux qui lâché Yo, on a bien avancé sur le tournage. Yo peut pour aux YouTube, comme on a dit, Batona, Soda, c'est pas ça. Il y a un toloba, il y a un macabo, il y a un besoin, il y a un toloba, tu as un besoin de théâtre, na biso sakiboy. En plus, biso mikolo, tu remontes la nage, il y a un petit, na biso babandi théâtre, les loba excusez, on a sur mon petit. Vous comprenez par rapport à boulot, vous comprenez. J'ai na biso, biso ça qui na j'ai bien, mais biso mikolo, tu remontes la nage, il y a bateau isolé, les camalelo non. Biso photo ça na exemplaire, tout là qui ça va ok. Biso tout ça qui na bolingo, tout ça qui na tsugeda, tout ça qui boye boye. Pour elanda biso. Vous comprenez, les loba guerre bon, ça pas mal biso spé to sala ki yango mais ceux qui biso le auto sala ki yango to peki toujours peki salika mbo il faut comprendre en place tozo kende place to wuti to yebi mais place to kende to yebi tenzambe kande mtaza témoin lelo shiko alala ki alamuka kite akenda ki bakati suki asololi baseki tout mamoli fi pa bengi shiko pululu mama ni mamba bambote belé na initiative plus mo manapesi bino mbote ba mama kanam ba Rachel mama kanam ba dafeza ba vena biso papa Dani ba vena biso major Guillaume ba tout nyonso ya initiative ba ser na biso Sylvie Bongo ba mbote na bino nyonso na pesi bino mbote. Cela veut dire Chico maman Oliva bengi abike na lukaka poto sangi na voyage afa kufa na Brazzaville bengi senga voyage mo na Brazzaville loba ndeni nga pululu pe na nga na pululu maman Oliva mona alem suko bengi ngati. Parce que jour où on va penser qu'au benga et jour n'engo ikokaki jour Chico atiki biso alala ki alamukaite siko biso bato to na souffle de vie to lukaka ba polémique inutile ya ba Pierre Tombal le biso to sela baninga ba Pierre Tombal est-ce que soki biso to tsiki bolamu te est-ce que bande ko pe ba penser ko sela biso ba Pierre Tombal to sala ka bolamu voilà conseil ngwana lo ba comédien ngona na ba kulutu na biso bozala au milieu du village. Ce problème est papa yaka benda bana ou non $50 à l'équetu et le bisu bi lobal bana télévision. Oh il m'a dit sur salaire en bonne. Comment 50 bina l'équetu. C'est-à-dire ngana pesi merci na batu so batu ba comprendre ngai na émission na sali merci na bino. Batu pe ba limbisa soki ba moni place oyo. Na tout ici batuma bakusi surtout ba comédien mususu ba moniki tant mususu na tangi ba kombo na bango ba kasala mususu na ndinga mabete ndeti maro bia pesa kite ndeti ça ya na ndinga mabete te na lobi yo tunika question o tunika question na bike faut dans la vérité faut dans pas capesi te na lobi c'est yo na ba vérité la vérité est blessaraté so mutu azune tenté la vérité blesse c'est la vérité ngana lobi ke azaki na liste na obate bo so na lobi ke oui apesa ki ya leki na tefa bi ngana pesa na ngati sikona akosi ngati ba pesa de poigno ma te ngana éviter tant sous contretemps parce que na débité ya sa kosa ngambongo pesa pona nini tant sous contretemps te na éviter bona faut na yembo ya ba na éviter na éviter ne mona rona piro pesa de poigno asaki na groupe susu te na éviter tant susu fallait ba rappeler ba benga ba parce que non mais ba Pierre Tombala ngo to sala na éviter après ba Pierre Tombala to zela na nisiko ngana éviter ngape na mambwana na benda non na pema. C'est vraiment pour organiser le coup à boyer parce que tout ça qui est belé dans mon côté tout ça qui n'a pas gauche Snoop Spoon tout ça qui n'a pas maman Kalunga tout ça qui n'a pas benda qui na dernière minute sorry pardon excusez-moi c'est normal voilà mon désir Soni va piste baza manque considération te na yebi langa ite na yebi langa zaka ke ngana lo baka ke no baza bataba moko ngana obundisa bango te ndeti nga Pierrot Ndomba saza jeune oyo na linga trop artiste oyo na fanatique na ina linga trop ça dure tous années hernion so na Pierrot to so la minga plus alo baka bolambo yanga alors ngana ko vana na TVT pour ba mabeka na ba mabe Pierrot jamais ezaka contretemps Pierrot to années hernion so Pierrot za hypocrite mais na ba no comme so ba yuma ngi go 2 minutes ba yuma moko impossible na ebite ngalo tanga koma mutu te yana ba no comme so na ba yuma o samate parce que na TV boyo tanga komuna na nenga bien mena na kulu demba ozulu ba mabeka ya shoga Pierre Tombal o simba te tout là tout ça la ka bolamu ya bandeko pourquoi bolinga bo lo bakake et simba te bon eza place oyo ya
ya kosala baguerre te nga sala na guerre mutu pona comment éviter na ba problème mabeza la ka shoga nga na lelo parent na bana nga ba ka shoga sala ki boye bana nga ba ke tala bana ngai ozomande si mwana ngai hors sacré ça na tanga sur la source de vie parce que moi na tala na éducation sur na la source de vie après on a bundaka ya futa minerva la mwana wana ale mwana na mwana papa ngo arabu ya zabu quelque part et au sala mabe ozoma c'est différent de la parent ou est responsable et non là on a problème même moi na ngai so na problème na nga ayibisa ngaki il faut au sala bo so sala ngo nga mwana mutano mo lisanga biloko matoya hein ngalo kipena na carbo mwana nga na bise mais il ko tsena kingo tu faut pas taguer sali au bien te abina ngai ah bon na longola ngabi oui faut que on enlève ngo abina nga vanga na longola yoza moi c'est toza papa en plus tu es mon père pourquoi on a ta boucle d'oreille longola la boucle non oh obi na parka pena c'est-à-dire moi na nga abisanga pena ki non longola biloko matoyi nga pena longola oyo atali moi na atei ngai siko nga lelo ndama ndo sala ba guerre sur la télévision nga so mutoya na télévision tanga kombona na ndenga bien que o lo ba vérité zo utana mutema ino o sala o masquer makambo na lingango ti voilà déjà benda ko ne chama ono bien bena da makambo koni na tiliki na ba polémique te oza bien na ba duche kapanga ba tout on a bongo bien duche kapanga bango tout kazi buta ko duche kapanga ti bo duche kapanga na boyo pesa ça dit que oza bien so na moni duche kapanga na mona maman fiston Baptiste Nzwiki obala pembe akotsa ngungi na passe chez c'est-à-dire Baptiste Nzwiki na moni Jino Lanzadi na moni Fatou Miracle salelanga bikamo toujours na moni Irsil Pechanga Black Line Black ça dit black ité ça dit les black na moni Sila Bisalou na moni na bo plus ancien le na bo na ba banda théâtre ou plutôt bazar na ba génération na moni Domazé Fatou Kayembe aussi on dirait dans moi ancien qui ancienne Domazé te ya ancienne te ya ancienne nani Bibi Chiara yuzo linga na tangande bon Bibi Chiara kasi na tielo lingi kasi Sonia Voloko papa Sonia pe pas na artiste était Sonia na artiste était mais a resimbela kaka bate a esimi na oka par rapport à maloba mais baso pena bate bele ba Sonia Voloko ba mote bele pena to zalani trop en Afrique du Sud na ibi kazara na pire vient mo boye juste Ibio à travers Sonia vient na Kabila ngala vient na nosa na aéroport à travers Sonia vient na Kabila ngala Sonia Voloko José de Londres te bele ba mbote na bino ba bobo manoka fo tanga ba komboka po sona tangi bobo te bato ba mone yena bobo no net dernièrement na tsoke na pala bobo na nko amonika na koteli papa tanga na whisky pa atetenga na ya à suivre mo biloko on a sali ba surprise à bongo. Voilà, merci à Oneto et à Congo les TV, merci de tout la rémission à Bisso ba vérité. Mais ba giyu manda faut ba tika ne giyu ma. Ba yuma ba sans esprit ba ande trop. Faut mon makambo na théâtre ndé yango 2 minutes ya mo zolo ba makambo msusu. Ngana sepeka kuta sans esprit na koti makambo polémique. C'est-à-dire ba yuma na ba sans esprit ba trop. Surtout ti esprit to sangani to sala makambo malamu to sala makambo malamu. Ozoma c'est-à-dire bango tebeli na batutu ba olanda ngai na 6e mission na manana ndenga bien na banana ndenga bien na 6e pe na bonzambe quelques dédicaces pe na dédicaces ni ba vérité te ba vérité lelo na bonyo ki na okango bien par rapport à la vérité mususu na moni pour changer moi ligne moké na sepeli nango parce que bazola ki so musapito mais eza boulot na yo omoni eza musala na ba attends laisse misak ba ko kanga pété vampire on va vivre là-bas moi tiens soit côté sur mon niveau mais le makila tu vois merci na ba abonné tout ya Congo les TV et non qui pas féliciter ta boum la physique za sauter bon on est en fait c'est non d'être là bon aller l'Afrique du Sud fort c'est dans beaucoup d'azozo on a évité ma badandi bazali ba d'idée chambre on a évité so ba koya na ba on a évité mais qu'est-ce que c'est comme dira zali on a zalana moi sinaye tout ça moi sinaye la plupart c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quand on dira ça en forme
Voilà, c'est-à-dire. Mais pour l'instant, en Afrique d'ici, ça n'a pas ça va y mais champagne overdose, il y a une famille. Est-ce que nous avons un colo qui tient? Il y a des choses qui sont pas bien. Nous avons un colo, est-ce qu'il y a des colo en Afrique? Nous sommes pas mis tout cher pour les cabatoniens en Afrique. Nous avons les mettre bouseux, sans gagner. Nous avons mettre la maille, ma sonne, il y a bien Afrique. Nous avons Afrique d'ici, on est qui mon ber. Et maintenant, dans ces pays, ok, soit Afrique d'ici, parce que. C'est ça, journaliste. C'est ça qu'on a la macambo yangoyo. Yo ça la arango matano avion te. Ah, on va bon capi. Ça dit, on a avion les qui voit plus même gros c'est pas corona ba avion pe les gâté on met ça ba ina no mon avion te. Ah ben on va bon capi. Na zinda romne ba zinda romne. Na so mutu ga ma oza ba ba téléphone na ngai. Bon capi ba ta misala. Ouais misala. Bon, moi, je na mabulo to sala oyo artiste faut na CV. Kala na biso ni ba benga ngo CV. C'est-à-dire faut mathématiques biso d'être en Afrique d'ici on est là. Na bi 3 coins Afrique d'ici. Nous avons là 3 coins Afrique d'ici pour na kiango na 2005. Na bana finali Afrique d'ici 3. C'est une bocana c'est que bena théâtre zaki pe za na larme mais bana pesa ba la ne to luka ikoma. Mais na pena famille ngeva en Afrique d'ici na ra jouer mais na vanda pena 6 ans en Afrique d'ici. Voilà, merci na abonné tout je pense c'est Gel Show Gel le co qui famille le co qui mon. Yeba ki makenda. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.